pour que obime sa vérité. Maintenant, tu peux me dire la vérité. Qu'est-ce qui se passe au juste? Tu comprends juste ce que j'avais dit l'autre fois là. Je t'ai épousé pour ne pas souffrir, Michou. C'est ce que je te disais l'autre fois là, tu as besoin d'un enfant et tu voyais pas comment tu peux me le dire. Tu voulais me ramener là-bas pour m'émuler à ce point, non? C'est clair. Donc, quand tu m'as demandé la fin, moi ça m'arrange. Ça m'a bien. Et ça m'a bien dit dans la tina pour que j'aille me laver. Tu penses que moi ça m'arrange? Non, yo kabia. Et c'est on dit je n'ai même pas le temps d'intimité avec mon homme. Je n'ai pas ce temps-là. Tu penses que ça m'arrange? Je me réjouis de ça, selon toi? Non, mais dis-le-moi. Ganga na place tanga. Pobilo ozoloba. Fallait ngande na lobango. Ganga. Ganga. Lokwa yondo bimisaki mbongo. Bala kenga. Ganga. Je te veux pas, je te comprends. Donc, nazoti na ngamo simo boy na habité na balaki makila, to na balaki michou. Hein? C'est comme si la balaki makila. Oui. Est-ce que ngana ko bala makila vraiment? Na démon, na vampire, ton ndengeni. Moi si. Oh na lobi na yo. Je te donne 48 heures. Yaroïb sans la vérité. Si ce n'est pas le cas, Michou. Je ne suis pas un gamin. Hein? Tu peux m'aider? Nino yo boso la kina docteur, tant wa benga ki yo na bureau. Il fallait boso la kabino mibale. Oh nga il fallait na ibate. Okoyib sanga? Tu penses que j'ai coupé avec le médecin? Mais ça peut être ça. Hein? Pourquoi pas? Parce que jusqu'à présent, on a évité Nimbo Solaki. Il y a un peu bombi. Madame, tu as 24 heures. Plus question de 48 heures. Tu as 24 heures. Oh, il faut la vérité. Que? Tu caches trop. Ça devient quoi? Je ne suis pas heureux. Hein? Pourquoi vous avez monté mon macassiboué? Or. Michou, tu es Jézabel ou quoi? Hein? 24 heures. Mon fils, ma réaction dans l'aïe, peut-être au monde que papa linga fouté. Pour ça, moi, dans mon balka moko. Mon beau titan tout aboti moi dans l'aïe. Alors que moi, on est lobby à la moto dans la société. Na bota kiyo, na coalition, na pesu éducation, oh mon beau titan repese na moi. Après, on a moi na moro ma yele na classe. Na taki motema na ngepa na yo. Na yebiki lobby, moi na nga koma moto. Ato osali sangate. Maintenant za la fière na yo. Nathalie moi na nga za ministre, moi na nga za DG. Même pas ça, moi na nga za homme d'affaires. Même pas ça, moi na nga za se débrouiller bien à na foyer na ye, aza na bana na ye, azo vivre bien. C'est ça mon souci. Mais ma maman ça là et ça l'a passé. Et ça l'a passé moi là. On va dans ndako pendant la journée. Kimia. Netum ta sala ali kambuté. On vandi. Ozo fouilleter ba livre na yo, ozo kota ozo sa ba recherche na yo. Butu to kangi ndaku to lali. Moyo ka ke yo so bima ki kwesa le yo. Oyo ka ba kangi yo kuno buki ndako abato. Bakangi yo kuno machete no bomba ngo wapi ba otia chano bomba ngo wapi ngolo ngambo na kepe no za kité na fuyo na chambre na mona tali chete morote oza hypocrite wa mutama be za na souci à vie na yo moi ton père et c'est la sali vie na ngalo na okufa bino ne botika parce que descendance na nga yelo nini eza na sima petite sœur na onne moko na libala ba problème na ba problème yo mutu mabe kokota na banda kuboma bato ko sala ba dégâts na butu
Moi, je vais prendre conscience de Seigneur pardon. Je suis ton père. Ou makila nanga. Na Seigneur pardon. Zoite à rechanger. Si les problèmes spirituels, tout le rabassa l'ensemble, va bon de la ponaille. Parce que tu as beau quatre abattoirs, nous sommes en sommoté. Aux yeux pénal, les tout mis au pépé, on tout pas. Aux yeux pe téléphone. Moutouana kei, tant soit qui va quatre le boko, tant soit qui, tant on vanda, conscience na yo mo, tant on vanda nos kanisa. Non, au cause de l'interpeller, mon fils. Pardon, changer. Changer. Au moins, on a encore là, na non mon ami saloté. Nga non mon médecin. Au yemne na non yebisa. Que faut ça la médecine, na non mon médecin. Après on a bilongi wana. Mutupena osa na bopito ya minene ya mboko. C'était ça mon souci. Et puis malgré passe na ngai, malgré souffrance na ngai, malgré ba difficulté na ngai. Tu sors déjà? Mais c'est sale. C'est sale, non? Qu'est-ce qu'il y a? Quand tu veux problème, Naomi. Mais problème, dis-moi. Yo la dina dra wana, la dina aucun on est badra autour de la liwa. Tu réalises d'abord ces draps on a dormi. Hein? L'odeur qu'il y a sur ces draps, cette odeur nauséabonde. Moi je ne supporte pas la mauvaise odeur. Je ne supporte pas la mauvaise odeur, tu le sais. Gatsby, tu discuter moi non na bu. Tu as une racha chambre entre nous tu discuter si. Na tongo la muke na kanda ya drap. Est-ce que drap on a toujours l'umbasso? Et ça faute nanga? Ah non, c'est ma faute. C'est ma faute. C'est moi qui devrais commencer à nettoyer les draps. J'ai pas besoin de dans cette maison. Avec toi. Donc je commence à nettoyer les draps. De discuter avec toi. Non, tu vas dire tout à l'heure par rapport à quoi? J'ai pas besoin de discuter avec toi. Alors, occupe-toi de tes affaires et laisse m'occuper de mes affaires. Mais chaque jour sur que musalanga mna ko bongiselo sapato ko lukilo chaussette comment yo lata ozo bimako kende ka boy. Problème ndi nyele si la raté et lors de cette discuter na butuna tongo apeli surtout banda lisusu. Dra na bimisi na pesi papa aniki yango etelité. Ce que zotela, té na yebité. Ce qu'on a ça ndeti nini, yo lina ça ndeti nini. Na zo parfum na tchana na pomper na dra. Pour pas lienza niki dra wana. À chaque fois zo nika dra wana. Et zo ça la toujours so. Et ça ka dra na te dra nyonso. Tout ba dra nyonso tout na biso papa na nga. Ezana Solomon ko yamabe. Tu t'entends parler? Ce qu'on a ça ndeti. Tu t'entends parler? Non ça ndeti. Non, je te pose la question, tu t'entends parler? Et en quoi est-ce que tu t'appelles ma femme en fait? À quoi tu me sers en tant que femme? Assieds-toi, je vais t'expliquer. Na salle effort na tangi. Parce que boye ninga ngati, obimisa ngondi mutu moko bo bomi famille, ondo sali soki ni nasaini, ni neti bona sai. Mo bomi famille. Yo mo lobi bien que na vanda na parler ti soir. Yo mona dia li set na parler un peu. Et la boutou ce que na opérer makambo esonga ki ba soda ba ba kangi. Yo na bibiso non nga mo personne. Na bibiso na souciette combien de fois? Yebsanga. On a mambo kama to bundeli mwasi ndeza kaka ya yana ngalekela na esprit ngape na biteke ngana yumate ngape na lendi nde to komiwa yo siko mona o gafe na miso mwana mo boy lifanza wa donc na miso na mais so ibi lifanza moi non se comporter bien hein moi na bozo traumatiser ye yo na mama na ye ta la vie bozo mene moi na ce ko zandeni moi na so azale lo ki ta université et c'est fort na ngai maza moi na ngata za koko. Yo so sombi la tasi la bisa pam. Pas coco, tu peux coca cola ça. Ah, wa coca cola ça ngai. Allez, a bongo ya ngana yo po linka Holanda. Mais mutazaka bongo te. Mutatala ka vandi babi ah, papa na nga koli boye. Zela na zela. Ouais. Na parler. Que n'est pas quand nga za kité nga ale na parler. Ala parler. Zomon. Ouais, au côté n'ingara. Zomo. Le baraté, on a téléphone au temps sur Yoto, botte la qui en monte. De Yondo Zaboitio, le balocolo, peine à Iba qui en monte. De Yoda Bonio, son gaz à Naoga, ya Iba. Au monde est mon bunga. L'on a oboé un mot. Sauf 25 ans, morales à la calme. Pour n'a bien mal. Non, bilamba. To bête non ma kofi.
sive kolota yango te na osala mabe mpo na nga oza papa omoni mwa tiempo be soki boye mpena boye na concentre yo omona mpena makila menga mais naboyaka f na yo aka te taka nde ezala mokekentona lela yo fort nga siko naboya biloko wana bopakati yo mpena litoyi na damango omona boya osala masolo wana mais kokomaka kuna te kobula yango te mpe kobula yango te ezalaka omona koko na yo kala mingi mpe te na olinga atya kare na mai omona mpe mwana mosusu aya otya kare na mai omona atya kare na mai ozwi mbongo ya mbala ota mosu omona mpena ist na kia donc mapasa mpena bakiteli yo bana mai nde ezoyoa nde bana kare ninga akenda dubai motama mpe webi olianga tan eza vi na yo Tu me dis tout bonnement que Papa Lianti est là pour faire quoi? Pour nettoyer les draps sur lesquels toi et moi nous dormons. Pendant que tu y es, pourquoi tu lui donnes pas des sous-vêtements? Donne-lui mes sous-vêtements aussi, il va nettoyer. Mais pourquoi? Alors pourquoi tu donnes les draps alors? C'est mon intimité. C'est mon intimité. C'est mon intimité. Autant tu penses que les caleçons c'est l'intimité, ben moi aussi les draps c'est l'intimité. Voilà. Tu ne peux pas donner ça à Papa Lianti que le sokolanga badra nangai ou yongai funa lela et puis à sokolanga te solo. Hein? Solo. Moi ni badra wana ko tomboka ko tuté papa. Kita. Badra na Papa Lianti. Anika ngata 3 fois la journée mo. Soleil si la te soyi. On est soyo to tangaka. Soyo ka mon on a biso papa. Soki ka ke là. Oui, pendant que tu y es insulte-moi. Non. Pendant que tu y es insulte-moi. Pendant que tu y es insulte-moi. Alors vas-y. Prends un microphone, va dans la rue ici, partout, hein, sur la plaine. Va crier, va dire que mon bail n'a pas solo. Va dire ça. Pendant que tu y es, va dire ça. Mais les autres, il faut que soyo zolumba solo, zolumba solo soyi nanga. O comprendre la liango et ça va ni papa. Tu continues. Limbisa na limbisa ona nini? To beba na tête ça. Non. OK, musala OK nzela mulai. Yango monaki na bini na kipe makamuna yote yo pe ko kipe makamuna ngaite. Na kipe makamuna yote, o kipe makamuna ngaite, mutu na mutu kipe makamuna garder bande. Garder bande. Tu te permets aux donc en fait tu prends badra nanga au pesa mon papa Lianti. Mais ngana to lala to za mwana bébé te. Soki solo na tayebi ngana to yebi. To yebi ngana to yeba. Solo ni lutua. Je peux te gifler. Hein. Oko répondre ngate. Oko répondre ngate. C'est OK. Soy ya yo moko. Oko bimisaka moi ça c'était pour rien. Pas liens ngani qui tara sur 3 francs papa. Mais sur les autres qui n'étaient. Sont pas javel ou sont pas parfait. Mogo feite ya dae moyo nana yo omo kima obangi otseda merde ngana obanga to banga mbila wa luxo ngambila te en civil en citoyen congolais simplement moi fachi beto sur toi bon dis-moi et que nezo nga olingi nini mimi ebisana yango le momi mo di fana nga comme ça di fana momino plaisir nanga sila to ngo chama yele pa li fan yo to moni li fana wana 12 jo ato kuta fragrance tika ena ba jone nga mayele la libala ngale la siko yo moni petite nanga moi ta bouli na ville na lege pena bena ba yiki to encadrer yo siko moni mwana otambola na jo yo bu ozwi jo na kpakpa obu kisi o mokim yo ka mukemba moza yoy yo fodaka yoy Mila ndem de lukonga te vungu le fufu migolo pasi na prison. Moi soyo coopérer na bato aboluka ngo ebinga pe bien. Te ngate. Famille abana oyo buki libo. Moni mbila. Mwana ngana bu famille générale. Ngo sa skondeni. Basi mbangate. Te ba luxo. Okima. Okima. Mi moni sati. Kyo samba. O kyo samba ba ozelo. Ngabakanga ngate. O komo kima. So ngate. So na bita ba kodo bangono uzwa tuila mwisi. Na okima te. Non, il faut que tu aies yoka. Attends, mais on a mbri,
Yana to tika fie mwana. Ngape na ebiso siko. Mwana ngato kange na du mibali. Ato kutie busha bush tika ya momi. Manzele tufa na mbali mwa chama ele. Ngala mo. Webi nga. Ngane na abwe. Na momi ministre. Papa Lianza. Kama utaki pano na tongo la muki ulati. Uba ukiwa. Na luba na kimsa. Usawa mizala. Ah. Est-ce que vous avez vraiment besoin de ça là yo? Musala na opende mutu musa ke na bela na bina tongo na ke musala na ke luka pona bana nga na fendi mona zombo. Ulinga ngope bongo. Na ringa ngonde mwana pona banya ngole lote. Manda ukala. Na sali na Lumumba. Na sali na Inzenga. Na sali na Mulele. Na sali na Lutumba. Na sali na Simado. Na sali na Grand Maître. Na sali na Luambo. Alliance. Na sali na Madilu. Alliance. Na sali na Système. Alliance. On ça va jeter. Le vraiment nazata na imera on ça jeter. Nazata na imera na mukiete. Lobile royaki awa. Tatunyo papa. Lianzi. Badra na pesa ki wana. Osokola ki ango bien. Lobe na ngani. Na lubaki na sukula kiango me. Osal pe nini? En vrai dire, na sukula kiango te. Na lembaki, na luga na boku pasi na itaki na mwini. Batashi wana ekauki, na ngumbi yango na tifer, wana pesa ki. Osal nini na wikite? Bandila no palianzi. Na sukula, en vrai dire, na sukula. En vrai dire oui. Na sukula kiango te. Donc, osukula badra te. Tango na kama kiango, na mwana yango ezali soin. Pona nika kiango ko wana. Lulali lubi. Aye, siko tango peso nga na nika mwana te. Mais te ezali soin, eza satite. Batashi wana kaka we zaki wana. Nati na mwana te. Batashi wana kauki, na ngumbi, na tifer, na zungisaki. Bali yanto za besoin musana ou za besoin musana note. Nada besoin musana. Siko za posa musana na yo. Yo zuidra onga na peso na biso nikelanga. Yo lobi ke monika ngo ezate po okutika batasho yo kutaka kaka po nika kango avant-hier moi lobi hier onika ngo ezala kite yango zuika ko ngumbi oyelinga na tandela mobali nanga pona mobali nanga tozwa problème likona o palianza ezali salite mama ezali salite ngala lobi dresse salite sanga dresse salite tandeni palianza ngala sula yango nga mutu na biso dra nikelanga palianza yo sa dana ndaka tandako ngasula lobi elamba na salite dra na salite tu na salite yo za dra bon madro pesa na salite bongo problème nini yo sa sima na problème na ndako mwana ya kokota ona mwana wa Naomi palianza ko tantengate papa yendi problème ni te da ko dikambulia otomukate mama to tomukane pa asa bazali kama otomukate kasi yamaka to sekate yamato sa basi na kama ngoni nga zo tuna yo ko zo répondre ngate na tuna ye papa yendi nini mama misi ba palianza s'il te plaît omone etala komi na palianza etala komi ngo etama bena ko yana dana so ngo postile na nzoto bifana nga na zwa mabe oye banga pena na nenga zekete penda bouillon ngana tele cité ngamba sate omaso meba mai na yo kindola melisinga ba weekend wana ozimba poza nango ngana koma koleka wana o comprendre mais pour la lifan na sable te tenga so mo lifana nga so ngo tele mayelo comme c'est télé sinon esimba te yonda sana tomo yonda yonda za nga yo na mo yondi Thérèse na lebali ya mbonga libala mwana nga on comme moni bo buki pak général yona pa tele o mayele vungu lepe kune a passe mikolo na prison fufu ya te ngana monde ba lekele pana mimonisa mwana nga za l'aise na mimonisa kuna na cheper wana mewe na mimonisa te et puis ba simba lifan moi yonda sana to kuti mwana nga kota pena na porte chambre beko na mbresha mobo kangena jo na mbresha fika e tika lifana nga momi nga fana lia lia arongo yango na ebiso so na moni na mutu musu na lifana omekate wana bayike baoya wana bayike baoya baya mwana nga famo nena mbaya ta baotie busha bustika atokutika yoko mona baolia embanga tika na bimisa terme ozambuye mtu na nga yonda mbuye lifana nga mais na bino lia te na boma mama bino attention muto lia mbo liba mwana nga te sanga mu yo na ba kodo ba luko tambola na yo na ba kodo wana yo kopere na bango be ba kinga na za
tambola ndenge tina no te yo nde tambola na yo banda masolo ngo avant yo fono komo alifano jomo bo ko benga be bu ya ndeni masolo ya ndeni famille ya ndeni lo ba ba mota tactique ya famille ko mona colonel to chema ele wa yo mto ba mapasi ngate ngade yana bonga esimba bonga muyiba papa bonga mbaka samoro yuma mimi nzoto te nani mbaka sangai nzoto te na faux période nzoto te chama ele na ntela no père mo bo boulé ta venu le comme bubo tebwe mbila botali fonction au général full au colonel pour chama ele li fanto to lela mbamba bambo mo ba crime miki au sala sirveti le roi Suzuki le wa quartier latin ya me mabamola bamola nambo to oleka moko ba kango benga ngozwa ikosi lokwa ko bilali afingi eza nini bata ezalisa bali yanti nayebisa mamati oteomona ngana loba eza maloba te yo ntongo loba kasi eza nini yo kolonda koloba pesa explication toko baninga kosika to nini opali yanti mama lobe ozomona biso to lalite na lalite discussion tunanga mpona nini likwa badra nazwaki badra nazwaki badra napesi papa lianda sanini anika toke tolali mobali nanga tomboki dra eza solo akolala na dra wana te eza solo benda bika na bidra eza propre te eza salite comment na olalisi na dra salite mais il fallait changer directement la boutou wana abo mama na yo yebi soka tomboki ndenga zala o yebi ndenga zala soka tomboki atomboka tomenga na kambi ka dra eza so pona benga na pese papa liandi dra anikela nga ke dra eza propre papa liandi na tonga zo ko yebisa nga ke ndenga za bo dra na pesa ki anikela ngai papa liandi ndenga za wana anika kite aloba mulo ko mo batache azwanga tena singa e kauki après angumbi apesinga ndo mo pa liandi vandia papa ni osala raboiko ezalisa itete mama nasokolaki yango gachibi abimi na tongo angana gachibi moyeti alingi même pas consentir ata voix même pas présence likolo ya papa liandi papa les gens besoin de manda koyo papa liandi komisa neza mabe papa place bazo futa 100 francs ata 1 franc faut respecter tango lala ka olamuki tongo kati pongi obite na yerolukela bana ngata madesu po nini boto ba pesi yo sukola soki babiti yo ka papa so ba no kaka ula disaka obi na respecter ko parce que bana bagachibika so te ba benga lo daka na kati papa lianze papa yo yo kangai waza mwana ngai kanga mbanga na ona bota ye moko kono biselanga mwana nga pamba te likam nini yango boy ezalisa itete mama ngami nasokolaki yango avancière Natamu mama bimisi bani kasu natani ezaka batashi ya pamba neti nomone kawo kasi yo kanga na ono bana yo ya mona keza na batashi yango ebisi yo sukola yo dra no chonga ta faire faire à moto ya moto te sikoyo bali yanzi yo kana papa oza posa musala tozana na posa musala to baye na opo mudiso abaye musala akoma osala maomba nko ta msepe age zo lo baka talanga kasine lo to talana Naomi Zela. Mabini na sali kazima Naomi. Kasi papa yo kana pasi nanga. Tawana. Ngana otuna yo ta muso moni ko so lembi okoka su musa te ba pesa o de compte final no vana ndaku. Donc ngana melimbondo ake dreza ki soin. Gachibi dreza su gachibi singa Naomi dra on eza soin te eza sali. Yo kana pesa nga réponse mam na tuni. Na lobi boye. O so lembi musala. Ba pesa yo mbongo no yo ya de compte final po bo umeli pena papa. Non, faut dire 1 million. Et ça nini? Compte final faut dire 1 million. Pour na 1 million wat. De toi que umeli le compte o umeli o mesani. Ozana respect ya patron na yo te na mo sa patron na fingi yo. Ngana za kolonda ku mama. Ngana yebisi. Ndeti yo uzabe mama ndaku na yo na cheka exemple. Papa o sale pano. So ese papa niki na ngali puto eza salite. Aonika ou onika te. Aonika. Nga lobi ne nikela nga dra po nga mona lobi ke eza salite. Yo ke bo nikela nga dra na ndenge nini. Oke bo nikela mama dra solo na nga mona ko keto pe mata. Tozo nga kana eloko moko zela.
Papa ya on la maman ça au bébé. Et au bébé. Et la notion sur les et qu'on pas. Yo muto somba kango mama na komi na badra ebele. Badra msuza kutu fona buaka parce que badra azo kokonika badrati. Na komi fona soma badra chaque semaine. Malembe azape mukolo. Aza mukolo mais ngambe sobo ba na masili so ba na masili zela. Retu fais soit ebe. Zela OK zela. Soko gange ni. Soko gange ndongo zo ganga ayo. Na yukate. Kongana zo yukate. Oyokate. Malembe te. Tozo ke wapi? Na moni nzambe ngana kato salaire no. Non kato salaire no moi o. Non kato le ko yo zo répondre non kato salaire o. Tota so yo memanga wapi? Tota so yo memanga wapi? Papa, moi ça y a na ebité moi c'est mon malamu, aza respect. Taka ngai so alinga tinda nga obenga nga mama, s'il te plaît, donc non non mona mo sa bongo te. Ataza malamu, est-ce que ba comprendre? Ataza malamu, est-ce que ba comprendre? Serge mibali boni, soko basi boni o ya binala. Ba proposer des problème des gens inquiétés nga yangwana. Serge a proposé combien de basi? Mais loko ifrena kaka makambo oyo yebani. Oye nazotala bango nazokana motema pasi ntongo ekoma no na procédure wana estce ye moko yaya kondima mwasi yango mpe wana komukanga biso bandoki te oyebi makambo basi mosusu mpenza papa toyo okwela mwasi moko mpenza azwi bafilme biso bapiblie biso ntina bareseau tala famille oyo tosambwi na kosambo yango kokola na capitale eza ndenge mosusu na mboka bozoba oyo biso tolandaki na mboka ya makambo oyo bozoba oyo bozokende kosala makambo bozosala bapapie bozosigné boyebi econvient nango te lobi ekozala ndenge nini lelo mokili se évolue surtout ke na capitale awa na kisasa okende kopropose motu oyo ayebi na ye likambo yango te banda botama mbala moko eyeli ye briske baza bien na fois ye na yeli likambo oyo ekota bakoma na kosambela na mboka ta mosusu mwa sava mentalité ya mboka eza ndenge moko te na vie mosana mona naza famille ya bien ti bana mo bakola na via prière vie mo ya bien est-ce que kolinga nanu ton no ba obande si genre réaction ne ozandeni mwana zorate na kaka basi aje zokende fale abando botanga na bando mona bakoko likolo kaka ya makambo oyo soko bakoko oyo po ya penya zo mériter moi si oyo fazana il faut bal papa moi ça na so moni ye nazaka boye moi siti donc kitoko ne libanda tina bizaleli omona ke kara yaya na yo tilelo pasi wana tilelo na motema mwana ngai yakenda likolo makambo na bendi yaya yo kama makambo zakana jamais nga makambo na ngai botikala na famille na bino nga na zosalo yanga nzelo kikutimi na bino yango yekotsa yano na samabe siko Serge lisusu lelo yo lisusu vraiment na perdre bandu na ngai ya o ya liboso dana perdre mbalaki na perdre su ya Serge na kutika na nini na maboko na ngai simba ti papa mwana mobali sengeli asali ya bote asali makambo nyoto ngai pe sengo na ngai bakoko na ngai bazozinga te lelo wapi mwana wana kata prison o vinini o papa wapi mwana mwana koma traumatisé lelo papa ndeti mwana koma kwa mtu azwa kisi basi bakoma kokima ye nzoka kaka makambo oyo nzelo sango pezo tambola avanda na basite mwana kazi na ngai pe akoloba ke non oyo eleka na ngona pe mapona zape mutu kinia na lokoso ba pesa na lokoso eloko mutu na vie na ya yebite o papa yo mona te ke ya la va sepela na ya komisa ngonde kutu copie na yeti akoma kotuna mwasi ngaza ndeni ava mona ba détailler da femme mwasi toliaka peta mususuka ngoi koza nga jamais que na perdre le susu mwana likolo makambo marge za makambo akutimi me nga mabondeli na ngai zalaka toujours nzambi ayoka lelo tokomi na kutimi ya Seigneur jamais ya bakoko bazalaki bakoko na bakoko basalaki osengeli basala bakoko basalaki esengeli basala lelo oyo biso tozo ba victime tozo bima lelo likolo makambo oyo ya Toko ke okuta yesika zo sala na bakisi yango na yo mukuto zo kamo nani yango apia yo mayele ya bakisi ya makasi bo. Allez, on s'était dit. Ouais. On m'a dit que la poste à quilloter. Non. Hein? J'ai pas dit ça aussi. Non, j'avais dit qu'il faut nazala très sincère et pas naïf. Parce que na âge nanga na naza sumu tuke on a sala ba aventure. Parce que
Bah, aventure, c'est pour les petits garçons de 25 ans, 20 ans, 21 ans. Âge nanga, il faut être très sérieux. Et par rapport à être très sérieux, il faut avoir certaines vérités. Il y a vie nanga, il y a famille nanga, il y a peut-être vous voyez qu'on se poser, je sais qu'on se posera des questions. Même quand le présentant ta fille était gras, mais on se posera des questions belé au tout nanga est-ce que au bota aux anabana certes naza bana nante mais naza qui na ba engagement ya mariage té naza qui na ba engagement des mots kana yonde to kutani mais et aboutissaka na rien par rapport ya ba réalité à famille nanga. OK. Et avec toi naza vraiment sérieux nalingi na ke na oti na suka. Malingité n'a perdre un jour, je compte beaucoup sur toi. Karine, la vie a ses réalités. Et chaque famille est na ba réalité. La réalité de ma famille est que oui, c'est vrai, na obalayo. Na okoma noti na suka, na opesa nyonso epa na bino. Ngaza problème té. Nous allons apprendre t'expliquer qu'est-ce qui se passe, la réalité de la famille de Zanini. Bon, et tout ça, nous avons par rapport à la réalité, rien à voir avec toi, non? La réalité de la famille Nanga est que Soto Balani. Au banan ko coucher nanga te pour preuve yangwana au moniti to bandi. Non, on a senga on soto te. Comprendre te. Soki to balani. Oko bandanan ko coucher nanga te. Donc il faut d'abord obimana grand frère nanga et par après de oyo obimananga. Soko baluki na sima kuna ba mabuka nyoto ekomi na solo ba matiti soko matiti ni. Muko msusu azuku to noko mekaka ka mwa buso ya papa. Oza mwana nga mwana loba oyo nga na mona ke zate. Makambo onde tozoki na ngo. Oh. Ya yepi déjà ko. On nga na mona oza mwana ngai na ko ko loba te. Na sali ben somni. Buso kaka ya papa. Ya zwa ka bidon na mubimba Amerika kati. Donc comment on ndeti banki na ye, lokola ndeti terrain na ye, o ya koma ko ko profiter. Yango moyezo ata momo simo libande zate. Business déjà na kati ya famille. Mukolo ezali akiti bo libulu, akiti lisusu libulu. Akiti libulu on funa yo lobo yo yebela. Tia na pi ye moko venoko na ndimi na nga balongo la pouvoir. Yango ndeza na solution te Babylone so sala. Nasko papa suka likambo esuka wapi. Pour yaya déjà koli, na to souhaité te. Ton grand frère nanga onga na landa ki akufa. Tu es bête que lobby a recouvert to perdre est-ce qu'il y a police lobby qui sengi soit za son invité aotika ni mwana ni donc asata na stabilité monter na foyer na ye asata foyer simbate parce que papa yo pe des choses okende age ezokende ce qui le loke otie mutu na se biso to suka wapi na ba loi o ya salité pour na bien oza loi salité conclusion na ngweza nini likambo e prison o to memangambu ya vie na biso cauchemar o to kolamuka na ndoto mkoni. Sina tuna ye yana yote la bato zakaya. Yo ataba koko mko musuba locho ndoto te. Ya na ba locha ke ka ndoto fwa simba bidon wana ai banda kuningisa ka. Eloko mususu te papa. Ndoto ndo ye vine ya anzima pe ya ngwana. Bakoko simbiso ta kontek ya mutuka te. Te bakoko basembisa kaka bidon wana kaka bidon wana kaka bidon wana. Solution to kuzwa ndenge ni bana bokoko. Siko ngai pende na zabu tilelo ngamo ko pe na mituna ka. Tokimila wa. Ça te fort boluka solution pour biso binga biso yo moko za biso bana yo. Kunga pene na zabu non sep no linga kangote na ko souhaiter te na perdre grand frère. Tala bano ya locataire oyo mukomsu na ko zopsa moko. Kasi bimisa ba. Makelele bazaka na ko. Bazo asu batu bana belé te. Pas moi na moko. De quoi? Bango ba yebi français ngana yebaka te tout le temps. Ata pesi tata na rapport à fois pesa ka toujours réponse la français. Akam nazaka na ngona mutuna nga nazo zwa pongite la so. Non ko katiloko non c'est pena ngote. Esa nga page to botem to kutsa on to zo kolez ko kende ti wapi. Nzambe kaka ko sana ye. Papa fo luka solution. Nzambe te po nzambe te mutatinda mno botsa ba lwa na sate na kata famille. Carré. J'ai déjà perdu deux filles comme ça. Par rapport à cette réalité. On a Eza, ma condition, on peut s'en famille bino. Eza, bon, Eza coutume, biso pe toye ko kutango ka bongo, c'est alors que tu veux évoluer dans le. Pose une question, tu y pourquoi? Et
n'a même qu'à poser ma question, n'a pas de réponse dans côté. Donc. Coucher avec ton frère, ça me dépasse. En fait. Coucher avec ton frère. En fait, c'est notre coutume. Les coutumes en Bokanabiso, il y a famille Nabiso plutôt. La coutume ma famille Nabiso ndengende ezali. S'il te plaît, pardon, Karine. Soki. S'il te plaît. Aidez-moi, s'il te plaît. Nous avons vraiment besoin de Maman tande na toki. Ka tango zoni mupanzi. Na toki. S'il te plaît. Et les Kelina, la zone m'a envoyé mais je sais pas, je crois pas. Je crois pas qu'au coucher dans notre grand frère, nous avons été. Donc, et troublé, gars. Troublé, gars. Na. Non. Non, s'il te plaît. On s'appelle, pardon. Une troisième. Noko! Tiens, on a un symbion comme ça. Ben, c'est le côté. Oh, le symbité. Il a fallu que moi, c'est t'as les akaboui, le roi, tu vas les akaboui, Obi que na yé na meli déjà presque katika tindika. Na meli ko bana awa ti awa. Na bi que non Teresa déjà propre. Oh. Na que na fungula porte chef. Moi c'est ndezo kanga na nzoto. OK, na oh. Mba na biseko te. Yesu moi yebisa ki ete. Abi c'était. Moi ça benanga a ko na kiti. Na bi mama. Madoda awa na fasu madoda ezali obligatoire. Abi madoda na bi na famille bino. Nangai. Nangate. Simon, olobi bi olobaki te. Bon yo Simon beaucoup te na yete. Simon va dans le kizenga noko. Nabi Simon, nga na zongi, Simon lebele kuti. Yango noko na ko prévenir yo. Benga Simon. Yebisa Simon ke madoda eza obligatoire. Simon za mwana muka yebi makambo uti fallait yende expliquer moi sina ye. Alo ba ta le kwa kizenga otanga le kwa kizengi pande nga na mede tindika. Na mede tindika. Ah, na usuka nini? Soki na kete kododa te noko yeba ke telegram soki na mboka telegram za okende yo pe kitaka mutema nanu mais za musana ngai va ça ngobie quand même za musana ngai noko OK na ngona malembe yo soko na bon à part makambo ya famille on a libando zaka na mwati te okende ko décharger siko kanda na yo nyoto na ngai makambo nyoto bakendela ka malembe noko bopekisa ka basite oh noko bili bopekisa ka basite noko bopekisa ka basite cas de force majeure De ma famille, il serait que il serait normal. Non,
quand tu candidates de yango de solution. Mais non, non, tala ozoboaka susu. Natika on sama suti. Otika fani. Na sobenga na mboka ke, noko bina ngai natika, ubina ndana lobina yotika. Na lobina yoke akane ko. Comment on va noter? Yo soko suti fani silite. Maloba ngani na bimisi. Maloba yoke no akane force majeru ko ko luka. Ah, madonna. Ah, mado noko. Noko eza secret d'abord ya famille. Ko gambo yo ganga kaboyo. Mbatu mtuzu nkomsu ba ya ko tu. Zwa kindiga. Benga biso Simon. Benga biso Simon na Simon. Benga ko solo na Simon na yebike na zo so na Simon ma. Benga biso. Simba ka sitindika na yoko. Makamuso pe ba mikolo yo mwana mukoko na ko wela ngo yo kanze. Babona ngako pona. Babona ngako wezela wele kengo. Babona ngako pona. Babona ngako wezela wela ki na wele kengo. Nakala basiko ko poni babona ki ngai. Na bega bala baboni babona ki ngai. Noko bi poni babona ki ngai. Na le babona ngwana. Na le babona ngwana. Ele sengo na yo. Ele sengo na bengo. Na ba ke bi poni noko ko babona ngai. Na le babona ngwana. Noko. Ah noko. Ko ganga solution. Ah noko. Hein? Mena rate pla. Na rate pla. Ngana zo benga Simon yoka. Yoka nga mutema kaka marke so meliti ndika kanga kaka mutema. Ngana zo benga Simon. Na yebisa yeke lelo ere atete. Soko explique kaka mwasi na yete, explique ye makambo yele kaka na kati ya fami. Po soko ezotika na kaka boy bana ngo mibali bango nyoto ba kusila ngana boke. Ngazi tile no kana susa mwana ngaye. Oyoki soko tu makambo ngapi na soko na lubina tele melango penda très bien. Tile ngana tikala na pasi na mutema mwana kenda. Likolo kwa makambo ya kidoda. Oyoki yo simba tindika na yo. Ngana zo benga Simon comme ça na ko yebisa yebisa ye mwasi, hein? Lelo na poko ko ratete. Kolela te zana mobali zana makasi soko moni koto mission ke ye osimbi te to bana ko mais à part ça libala miko ezate na ko sa susi mona vanda 6 mois papa siko ekomi na yo nini intérêt na yo mais yebisanga nokata yo noko Non. Makambo. Na nini oza envoie mi télé telle chose. Alvin. Asenyi. nakanisi nde toloba likamon boye oza na espoir ominimize bato toye na kotanga ata kombo nete boske otangi kombo alvin fona fukama yande fali loba te dis-moi c'est quoi? Non, je dis pas. Ah, s'il te plaît, non. Je retire mes propos. Ah. Elle retire. Et je reprends mes propos. Tu es d'accord? Non, en fait, je sais pas. Comment ça, tu sais pas? Non, mais c'est une bonne personne. Azana est bien, il est bien éduqué, il réfléchit. En plus, tu le dis en français. Oh, maintenant je dois dire ça comment? Non, c'est pas une bonne personne, attends. Oh. Attends, tu es une bonne personne, en gros, tu te regardais, au Talissogial. Quoi? Ah, Lungwa. Les noms de Bossani Komboni, Alvin. Ça va pas marcher. T'es grand, non, Alvin, tu kenda, ba soirée, ba cinéma, boé, bouquet, botali à ta film. Tout ça qui a intérêt? Intérêt, ni. Bongo? Congo, minimiser des lélos. Et parce que Moutouba, yo Congo comme son bal, non? Non, en fait, je suis en train de réfléchir parce que c'est une bonne personne. Moi, ce qui compte, c'est la façon dont Moutou a réfléchi ça.
Moi, je suis pas dans ma campagne, il y a bambongo, il y a baboui. Non. Moi, je suis pas dans ces genres de choses. On te peut moquer. Les autres, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, ça, mais mbongo. Ce qui n'est rien à se manier. Mais toi, tu me dis que toi, tu regardes pas mbongo, la façon de réfléchir. Et que dit que vous zoba. Est-ce que vous zoba? Il a une bonne famille. Hey! Ça va bien, il a des parents qui se respectent. Donc, maman, n'écoutez pas tonton Moko. Mais, Azan est bien. Nous sommes colo, maman. Azan m'a fois pembe, moutou mobimba. Mbanga nyonso, m'a fois pembe. Na tele bweti abnanga na sepe na yo, na lingi yo, nga na zana nga direct, na boy makamna lo bake. Tokuta na pris une semaine, 2 semaines, non, simbo na nzoto te, lo te, souci na ngezaka na balo. Ne la moni we na sepe nomba moza baguna nga funa balo kaka. Na ebisi balo ba ki mobali soka ebisi moi si brusquement ba mon ki ana poso balo c'est un aventurier abina nga te. Mutu aya kana ba aventure ayeba na nga na za ba aventure te. Kende se préparer yebisa mama bino parce que na poso kutane. On obi bien kaza mkolo. Oyebi na ba âge yango ya babiso soki mutu asakoli lem so akutana mpe na badéception ebele ndenge yo mpo okutana na vie na yo ntango akutana na mwasi aolinga ata tika esu temps lem so na mwa temps oyo abaki nayeba bizaleli tokee nango boye navana nango mwa 6 mois mwa inane nde place mabe ezoya yango atayabi te oyo nazwi ye nakende direct ou soit lem so avandaka te ou soit mosala mpe ezotindake abala akufela mwasi te siko nga nde siko na kotuna yo eske otunaki ye bakestion wana atuni ye yabi na nga abala na otevi na ye mobimba eza mwasi liboso apropose abala. En fait, à proposer puis la fille musu mais simba te. Mais il y a ces penanga à balanga. Par rapport pe toro oyo okene yo moko. Maman la tambola suna batute na evita mambona me makabatu so na kena mutu abotoli nga chance. Na kena mutu abotoli nga relation na tambona mutu fo ba kabelanga ba kabeli na boya makambo wana nyonso. Na komo tamona nzana nga moko. Siko eloko nini na yebisa yo. Contenu ya makambo pe ya biso. Ndenge ezalilaka soki yaza pressé yo pesa la pressé. Tu es amoureuse parce que ça c'est un langage d'une fille amoureuse. Tu es amoureuse. Non, en fait je sais pas. Et au Kitty trop bas. Na sepe noté trop bas Kenny yete. Na raison battre dans papa mon boy. Toi qui bondo qui osala na. T'es pour papa mon boy c'est réfléchi. La vie de mes parents. Yeah. Kasi la vie de tes parents, il faut soit papa mon beau responsable. Tiens, nga ko tout ça le so erreur te que na pona muntu mo bending. Papa mon baiser erreur. Et fille, papa mon baiser erreur, tes papa mon ils a bon choix. Papa mon boy, so papa bino par ko fanye pe na ba désordre dans la. As-tu en charge? C'est mon boulot bana. On a kosi. Oh, nga ni na yete so ye. De toute façon, il ne s'agit pas de toi hein. Moi j'ai partagé avec toi parce que je te dis toujours que je me vois pas pour bon bélo likam. Donc dès naïbi so boy et ça peut-être que yo pour naïbi très bien on me comme là Alvin to obenga et to beaucoup de non c'est pas parce que je vais vraiment me fâcher. Après je vais vraiment me fâcher, je suis très sérieuse. Je dois un bon tonton qui se respecte. Comment un bon tonton? Dis moi un bon tonton exact. Comment dans le kilo? Na bon e belé. Na tindo ba photo yo pona kaka. Tout ça bon. On dit que non, nazo kwa puyo te non réagir. Ayo za no bon, em so linga, em so boa, menga. Na ba kuno, mais non peso faire tonton na. Na bo. Kenyete. Yete. Wana mbali mete. Nga kuna oningete, nga kwede na oningete boyo. Oyeba. Non, yeba te na ke komile. Regardez, je suis sérieuse. Je suis vraiment sérieuse. Si tu oses, je veux me fâcher. Je veux me fâcher. Oh, bah, Jenny, toi, quand on te dit quelque chose, c'est parce qu'on veut que toi, tu réagisses. Et moi, bah, yebi soli kambu, oyo kika koti ko fandi kimia.
Nabo, j'ai dit que je refuse. Nayoka kokome la qui. Bonne année. Oyebi makambo ndenge ezalaka te avant ke likambo ya te yekuta bia osimbanga te osalelo te ti mokolo obalanga okotanga pena alliance ne yango nalobi asimbo te problème eza te mais problème nanga eza kotala age ne te kotala mandefu apembe te omoni nzoto na yo oza mwana moke oza nzoto moko ya minene susi nanga mamano na bandai komituna nga nga mama nakomi bourreau nazokende ti lelo mwana nga mpe azokomela nga bourreau bo tobandovana kaka ndako moko bo ozomona eloko wana profite nzambe apesi osourire nasolane noyebisi mambo oyebisi nga et puis malandi makambo mobo abalanga émotion oyoka émotion na kati na nga naomiyoka neti ndi lomu boye esalama briske esko esanga elengisanga nzoto makambo so ezala bongo oleli mingi ti ntango oleli mingi ozwi shock mingi oleli nzambe mama atindeli eloko moko ezalaka briske alors ndima ngo osaisir opportunité yo moko oyebi baetape oleki nango nayebi te soki ozoraisonne neti loko alobi ka osimbi ote ti moko bobala na mobali malamu mais so bozovanda na ye simbaki ataka mopende mama moto oyebaki mobali te soki ezofonctionne po mosusu akolobaki aza pressé akoba boko yo na ye mouvement du corps soki bobalani ebongo soki ke mobutu oyo mobutu kaka omoi teke mabe eza mwana nga il faut mobutu oyo mobutu akobanga te kasi akobangisa wana sava ok po alobi na nga briske mbamoki aza mposa balanga ntango mosusu otaka paramètre tu as raison mama naomeka ozosola na ye naomeka mwa nini mwa na glisse loboko voilà naomeka mama yosuza makambo mpona koluka to olela lisusu obalanga pardon ya solo ozalaka kaka esika nona okoka te okokoka te mponga mama azaka wana mpona obetika bilo ya bikolo ya obi mobutu ta mosala kozala ya olala moza ya otelema mobutu oye navana alexi mwa loboko mpona comprendre so eza te makambo batate beye bakoma nango te kazali yoza na bon azalaki akoti abimi akoti na cuisine bon aza ndeka aux environs S'il te plaît, tu peux rentrer comme ça? Pour quelle raison? Aux amarres, le bamabé n'a eu maison, non, mais s'il te plaît. Avec sa réputation, on n'est pas dans mon coin. Problème, tiens, vas-y comme tu veux. Toi, Ernini. Yo no oye bapo s'intéresser. Toi, Ernini, s'il te plaît. Yo no oye bapo s'intéresser na heure. Nga no oye batin. De toi-même, tu as les bandes qui n'ont pas de héros. Et ça, on est libre. On est libre. Et ça, on est libre. Oh, libre, moi aussi. On a évité moi si on est libre. On a monité. Et puis, on a tout bonnement, mais on est vraiment à l'aise. Il est chez lui à la maison. À ce moment-là, on a poche à côté. On a yambo. T'es yébi sanga. On est un des mots singing na vanda. Il faut que je sois omi mona aboni boyko omi mona bon poani ozoba na zwi mwasi olala wapi kasi olala wapi aoleka ote yo moni mwasi yango olala ki wapi
moloko eza mwasi te explique nga olala ye wapi nalalaki na hotel na nani na ngamu mpo ndako no esaya nini to mbetu na eza so bien te mpo olala nango nalembi omona makila donc nakomomona ata nalati chemise ya pembe c'est comme si eza rouge nakomona yango bongo donc lelo nayebisa yo nalali trop à l'aise comme pas possible